Boyei malamu na podcast de tolo bela yango, oyo laha ememeli bino. Laha ezali plateforme moko ya internet epai wapi bilenge basi mpe basi bakoki kozwa sango na tina na bokolongono na bango, bokengi mpe bolamu ya bomoi. Makambo nyonso tozali kokabola esalemi na boyebi ya siansi mpona mateya kaka. Ezali te mpona kozwa esika ya toli ya monganga to lisalisi ya mosala ya bokolongono. Kombo na ngai Mimi, pe lelo tozali kozinda na mokili ya kosepelisa ya barezo sociaux. Ba plateforme ya barezo sociaux lokola Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, pe Snapchat e bongo lindenge tokabolaka bilili, ba video, pe ba message na baninga pe na communauté ya monene. Facebook ezali esika okoki kotinda basango na yo, ba foto pe kosangana na baninga pe libota. Instagram epesaka yo nzela ya kokabola ba foto na ba video na balandi na yo. TikTok ezali kaka kotinda ba video ya mikuse ya kosepelisa mbala mingi oyo etiamaki na miziki. Twitter epesaka yo nzela ya kotia basango ya mikuse pe basango ya sikawa oyo babengaka ba tweet. Snapchat ezali application ya kotinda ba foto na ba video oyo elimwaka sima ya mwa tango. Ba plateforme oyo ekoki kozala esengo pe mingi na tina. Kasi eyaka pe na makama ya libateli. Makambo oyo otaka kuna ekoki komonana, kopesa makanisi pe kokabolama na bato mingi. Yango wana ezali na tina mingi kokanisa mingi yambo ya kotinda eloko moko. Lelo, tokotala mwa batoli ya tina pona kosalisa yo, ozala na bokengi tango ozali kosalela ba réseaux sociaux. Bomba makambo na yo na malamu, tala tango nyonso ba parametele ya sekele pe ya libateli na ba konti na yo. Keba tango ozali kopesa basusu ba kombo ya email, numero na yo ya telefone, to ya ba konti ya ba réseaux sociaux. Sala ete, obomba maloba ya bokoti na yo malamu penza. Kokabola yango te to makambo misusu oyo etali yo epai ya bato oyo otielaka motema te. Sala ba compte to ba poste na yo moko. Kosala ba compte na yo moko elakisi ete kaka bato oyo ondimi kozala ba contact baninga na yo nde bakoki komona oyo otie na ba compte na yo ya ba réseaux sociaux. Yango esalisaka pona kotia ndelo na motango ya bato pe esalaka ete ozala na bolandeli ya nani akoki komona pe kopesa makanisi na konti na yo. Ozali pe na option ya kotia makambo ya yo moko. Landela ba commentaire na ba réseaux sociaux na yo. Okoki kofungola to kokanga ba commentaire pona konti na yo mobimba to pona makambo moko moko. Longola yango, salela ba filtre ya ba commentaire pona kotia ndelo na ba commentaire ya maloba ya koyina po ya kotoka. Pe bongisa ba filtre ya yo moko pona kovuya ba commentaire oyo ezali na maloba ya siki oyo opongi. Kopomola pe kofunda. Kobosana te, tango nyonso kokanga ba commentaire to basango ya bato oyo bazali kosenga yo basango ya yo moko to bazali kokabola na yo makambo oyo ebongi te ya koyina. Kofunda tango nyonso konti to moto oyo azali kokabola makambo oyo ebongi te to oyo azali kosala mabe na bato misusu to mbala moko elongo na yo. Kofunda ezali na kombo te pe ekoki kosala ete konti ya motu pe kokota na plateforme ezala ya kokangama. Okoki kozwa bokambi mingi na lolenge ya kosalela yango na ba module na biso ya siki po na plateforme moko na moko ya ba réseaux sociaux. Kanisa malamu makambo oyo ozali kotia. Kanisa tango nyonso makambo oyo tindaka mingi ba foto pe ba video. Ata soki konti na yo ezali ya yo moko. Kanisa malamu soki ezali likambo oyo olingi penza ete bato mosusu bamona. Ata okoki kolongola makambo oyo otiaki na sima esi bato bakomona oyo otindi pe ekoki kosala pasi kolongola eloko moko mobimba libanda ya internet. Kobosana pete
kotalela mbano oyo makambo oyo otie to okopesa makanisi na bato misusu ekoki kosala, mpe soki ekoki kosala moto mosusu pasi to koyokisa soni. Zomwa ntango ya kopema. Bareseau sociaux ekoki kozala lokola bangi, mpe ekoki kozala na mbano na ndenge tozali koyoka ntango mosusu kosala biso toyoka kolemba, komitungisa, kozanga mawa to kosilika. Kanisa malamu ndenge oyo ozali kosalela yango ntango ozali kosalela bareseau sociaux, mpe soki omoni ete ezali kopesa mbano na ndenge ya mabe, pema na yango. Meka mpe kolandela lolenge ya ntango oyo olekisaka na yango, ntango mosusu kotia ntango moko ya sikisiki mpe kosalela yango te na mokolo. To kosalela yango kaka mpo na mwa ndambo moke na mwa. Kobosana te kosalela bareseau sociaux ezali nyonso mpona kopona ya mayele mpe ya libateli. Ozali na moponi ya kosalela yango to te. Yo nde osengeli kopona kofungola compte na yo mpo bato nyonso bamona yango to mpe otika nzela ete bakommentaire to te. Ozali mpe na makoki ya kolandela ntango boni olekisaka na yango. Ozalaka kaka na makoki ya kolongola ata compte na yo moko. Mpona bareseau sociaux oyo ekobatela yo, na nzoto kolongono mpe omiyoka malamu. Soki ozali na mituna mingi to olingi kosolola na moto, tosengi yo ozala na bonsomi ya kokende na laha.org mpe koluka makambo ya boyokani ya mopesi ya misala pene na yo na kofinaka na buton luka misala. To mpona koluka masolo mosusu salela boluki ya fonction